lokola terrasse yango oyo nakoti nazali kokende sikoyo malembe esiko wapi yango ekokweya. En tout cas mosala vraiment ezosalema nde kaka excellence numéro 1 ya ville province ya Kinshasa papa na biso Daniel Ebumba Lubaki autaki bongo koloba Kinshasa ezobonga. Alors biso pe ba petit pepe koyeba pe lolenge nini ya kobatela misala na biso oyo ezali bongo nzinga esika oyo bazopesa biso ya commune na biso ya Njili. Mama oyebi mayo banda kokita batu boni bazali kozina batu boni banda kokufa zela nazoya oyo tosali awa ezali bomo ya batu tobikisi et puis ezali bomo ya ba infrastructure de base oyo tosina commune na Njili. Ba mayo nyonso ekouta na stade Sainte-Thérèse, ba mayo ekouta na Maître Croquet, ekouta na Lwemba, ekouta na maison communale, na banzela nyonso tosala. Munde azo canaliser yango. Ezouta bisika la bipai na bipai esangani place moko esali nini lekani et awa ekoi ekei. Quantité ba mayo wana o non ezo bimawa, oyo mo lobi asombule beti ba mayo o eza mokie. O tozwa mikolo mibale misatu 2 3 4 5 6 mois et kozale belé parce que na Njili tozwi banzela ya kotongama ebele. Alors na kosenga na biso population to accompagner yango lolenge ya misala ya boye tango esalemaka les appels mo bisika msupe bebaka na suite ba misala ezo salema yango na lobi na koya na ba chinois mercredi total na bango elongo lolenge to sala pour épargner la famille et contacter na kati ya makama ezati lokola to bongisi ba msuba lela lokola donc eza Njili mo meso sepela a pe fo batunyo so ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mponga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya biso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temo emisala emonani minga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temo emisala emonani minga koloba eza te touti mosika mbote balandi ya chaîne ya biso podcast ndenge naloba na bino kaka kosabone massivement oke tina cloche ya notification comme ça komona ba émission kitoko ekokomela yo nde kaka naloba na bino awa toza bon na ville province ya Kinshasa précisément na disika Tchango na commune ya Njili toza vers quartier 8 esiko wapi bozomona bongo toyei kolakisa bino terrasse oyo ya kolongwa bongo na virage ti azokende na rivière ya Njili. Alors toza na nani awa bozomona bongo etuluku ya bato bazingi ye eza bongo numéro 1 ya commune ya Njili excellence Papi Mbumba Ngalema aye bongo kotala lolenge nini misala ezosalema omoni déjà basali colonne moko etikali colonne mosusu en tout cas
bandeko oyo bazali bongo kosala yango bango oyo bozomona bango nde na bamino kaka TVZ radio te toujours lisu likolo ya lisu tokiti awa mpona kolakisa bino lolenge ete misala ezosalema awa na komi na njili bozomona bongo manzela ndenge ezosalema voilà. Voilà, terrasse yango oyo nakoti nazali kokende sikoyo malembe esiko wapi yango ekokwea. En tout cas mosala vraiment ezosalema nde kaka excellence numéro 1 ya ville province ya Kinshasa papa na biso Daniel Ebumba Lubaki autaki bongo koloba Kinshasa ezobonga. Alors biso pe ba petit pepe koyeba pe lolenge nini ya kobatela misala na biso oyo ezali bongo nzinga esika oyo bazopesa biso. Donc voilà, awa naza na quartier 8 naza na quartier 8 na se ya babilanga. Donc bino bozomona terrasse oyo ye azokende bongo ti na rivière ya Njili. Donc voilà koyeba pe lolenge nini ya kobatela biloko kozwa pena te ozwi basalite ozobwaka bongo na terrasse non eza pena malamu mingi te. Yango omoni moko ya bino molobeli mwana bitinda na bino na nkombo ya Watakin 24 le lion de la presse congolaise nakitaki awa kolakisa bino lolenge nini mosala bandeko na biso ba chinois bazali bongo kosala eza bongo pe moto azolandela eza numéro 1 ya komi na Njili excellence bourgmestre Papi Mbumba Ngalema azo kotala misala lolenge nini ezali vraiment kosalema. Donc bomo moni ba age yango oyo epi na bandeko na biso oyo bango nde bazali kosala mosala ya terrasse oyo ya kokwea bongo ntina rivière ya Njili. Donc suivez avec l'intégralité sur votre chaîne ya biso podcast. Donc restez toujours branchés vous appelez benga voisin benga voisine ye pe akota asabone vous appena malamu awa naza non loin na rivière ya Njili. Voilà, tokomi déjà pembeni ya rivière ya Njili mozomona babilanga yango wana babilanga me babuki balongoli yango pardon babuki te me balongoli yango awa ekota pe matiti. Donc terrasse bomoni yango oyo mosala vraiment esalama avec un partenaire idéologie. Donc voilà tozomona bino moko mosala yango ezali mpena kosalama na lolenge elongo bani. Donc yeba pe kobatela terrasse non kobwaka ba bouteille en plastique non kobwaka ba fulu kokomisa yango poubelle te yeba ndeni ya kobatela yango. Donc voilà terrasse yango oyo ya kokoya bongo awa na rivière ya Njili. Voilà voilà akokoya awa na rivière ya Njili. Et puis besika oyo natelemi awa ezalaki pe mai ezalaki pena mai ba chinois ba dévier yango nde bozomona awa eza pena mai ezalaki mai me basili kodévier yango lobi kaka mayele ya ba chinois nde basalaka mosala na bango. Donc voilà nous avons rivière Njili. Voilà rivière Njili yango oyo wana bozomona ngambo wana eza bongo ya Kiseso ngambo ya Kiseso. Voilà eza bongo rivière Njili.
Hata msika. Donc voilà, ozomona bino moko awa lisusu mosala ezokende pena ndenge elongo bani mosala ezokende ndenge elongo bani toyoka ndenge ye moko excellence azoloba. Zuluba. Bien fait le bas. Non, Masara. Il y a aussi un peu mon compte. Maman t'a bien pour ça sur le non, je sais pas. Maman Sarah. Maman, ça va? Ça va bien? Maman Gaïanga? Mais bana baya batika biso baloba na biso ti lelo résultat moko tomona ate soki tozomona misala pena ndenge utolo bango ezokende presque à la fin donc résultat moko eza te tozokokuta bana baminerval te donc moya kosala autrement eza te na nga nango bamwa espace kozala ya kosala ya bapie kozala mais tellement vu ke mosala eza nano bazosala mai ntango ezoya donc moya ke tosala eza pena ya kovanda mpona kotala soki tozoyeba te donc biso tokoki kozwa ata eloko moko ya moke te nde tozoyoka bamisusu kutu bazaki baza na babala bazosala te eloko moko ta temi liboso ya porte ya moto ya ndako mais apesa bango ata mwa quelque chose bavanda na bandako bafanisi biso ti lelo toza boye papa bandunda biso ebadonga tozaza boye Maman, osoya na biro nanga place asala mosala soki oyaki deja na biro place nga asala mosala nde okokaki koyeba to kososolo oyo babengi kombo sacrifice ozolanda ngai ntango na ye tata mokonzi ya mboka atinga na kosala mosala awa na commune ya Njili nayaki kokuta biro ya bourgmestre okaka ntango kompare ngo te na biro ya chef de quartier ya Kisenso biro nanga so mbula ebeti mai ezotanga na banda yoka soni koyamba bato na biro nanga esika na ngai ya mosala. Alors mpona kolongwa place biro wana ezalaki babanda kotongela biso maison communale ya sika sous l'impulsion ya tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi bayaki kodélocaliser administration communale toza quelque part en location mais mama soki oye pe place onga osala mosala otali condition ya bâtiment wana ezali otali condition ya bafonctionnaire baosala mosala mama ekotouche yo mpe ekoshoke yo na biro ya leta na biso ya commune ya Njili bafonctionnaire bayaka na rotation lelo oyo ye lobi mama akoya te akoya moku donc rotation 3 fois na semaine mpona nini parce que bacondition tosalela mosala eza très difficile sikoyo tondimi yango mpona nini tondimi yango d'abord mpona oyo tobengaka sacrifice tose sacrifie mpo lobi tozwa eloko ya malamu lokola tose sacrifiaki lelo na commune ya Njili tozwi maison communale oyo eleki bamaison communale nyonso na République démocratique du Congo nalobi bien République démocratique du Congo grâce ya vision ya tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi. Et pourquoi to bénéficier yango? C'est parce que tondimaki ko se sacrifier pe ko accompagner vision wana ekokisama lelo epa na biso na commune ya Njili. Napesi exemple wana pourquoi? Napesi exemple mpona oyeba ke oyo biso tokoki kosala bino mpe population bobenga mpe kosala mpona koaccompagner toujours développement ya commune na biso ya Njili. Mama oyebi mai banda kokita bato boni bazali kozina bato boni banda kokufa zela nazoya oyo tosali awa eza de bomo ya bato tobikisi et puis ezali bomo ya infrastructure de base oyo tosi na commune ya Njili bamai nyonso ekouta na stade Sainte-Thérèse bamai ekouta na maître croquet ekouta na Lwemba ekouta na maison communale
na banzela nyonso tosala monde azo canaliser yango ezo uta bisika la bipai na bipai esangani place moko esali nini lekani e awa ekoi ekei quantité ba mai wana o non ezo bimawa oyo mo lobi asombule beti ba mai o eza mokie o tozwa mikolo mibale misatu 2 3 4 5 6 mois ekozala ebele parce que na njili tozwi banzela ya kotongama ebele ezosenga il faut kocanaliser mai wana donc bomoi ya bato tosauve awa tokokompare bomoi ya bato na mokala ya ndunda te mama wana ya liboso ya mibale mokala ya ndunda na place oyo oyo biso tozosala nzela ezwi dimension nini ezwi dimension ebele te papa mais babiloko bino bobebisa mama avant misala ebanda je pense que nayambaka baprésident na bino so omoni na temi na oloba na yo boye eza mpo na respect na yo bo mama mais nakotelema naza répondant epai na yo te okomprene mama na respect oyo ngai nazalaka nango epai na population oyo naza kokamba epuis surtout koza mama nde omoni ngai natelemi boye naosola na yo ozomona mais eza na bato oyo bakambaka bino oyo bayaka kosola na biso bango nde fale bakomisela bino message oyo sensibilisation esalamaka awa nayamba président na bino nayamba secrétaire nayamba bato ebele oyo toyebisi bango ke misala ezobanda kuna na se ya construction ya collecteur ya mai et que de part et d'autre ba mama batata bandeko basalaka misala ya bilanga base retire moke bapesa nzela na misala oyo esalema soki esili moto na moto korépondre place na osala mosala c'est la moindre des choses mama lelo nzela oyo lelo nde toye awa si eza esengo monene totamboli tomona lelo misala ezosalema tosali kaka awa te ende otala na fulu oyo ya quartier 9 boza na njila boyi fumu eza na quartier 9 quartier 8 montagne wana esali plus de 30 ans fulu wana kende otala lelo toza dia peu kimbangu toza ba 2 mois ya évacuation ba 2 mois ya évacuation presque 2 mois mais bokende otala bo mois le quoi to sala te mais misala ezosali ma place parce que poubelle wana esali plus de 30 ans ngata tata mokonzi anomi nga na 2022 na vandi na ndako na otala télévision avant na zwa fonction na nga na njili namoni bana njili batie na fulu wana batelemi likolo bao filmer namoni yango na TV bazoloba di balobi to sepeli tata mokonzi mboka tinde biso bourgmestre ya sika surtout que toyebi mpe aza jeune mais ayebaka ntango aza koya defi yango ezozela efulu oyo mais mama sikoyo tata mokonzi mpe ayoki mbela ya population yango wana fulu bazolongola ese eza mabe tokosacrifie avenir ya communauté to ya développement te mpona makambo ya oyo tokokorécupere lobi so torate occasion oyebi mbula nini tokorécupere yango omi na njili tongoma depuis 1957 so beta 1957 na bainfrastructure tokobénéficie lelo entre autres maison communale stade Sainte-Thérèse banzela boulevard Lwemba boulevard Maître Kuboza ali aboyi koke ndenge ezalaka bokende na quartier 5 bokende na quartier 6 et puis esilite misala eza ebele so torate occasion torécupere yango kaka mais bilanga torécupere bilanga torécupere donc mama tosala part des choses ya réalité ya vie pe pona bolamu pe intérêt ya commune na biso et au-delà ya wana ngina lobelo moisa très bandeko baosala misala oyo ba gilet vert neso aza bana biso njili to recruter bango to recruter bino ta to recruter plus de 500 jeunes na njili so entreprise alobi ke non to sala misala biso beto lobi awa na vision tata mokonzi mboka il faut repesa misala na ba jeunes to recruter 500 jeunes oyo bauta libanda oyo baya na kati ya société bazaka mokie mais biso na njili awa 500 jeunes to recruter et 500 jeunes nyonso bazaji bapanzana ba chantier na njili et puis pendant pesa occasion ba nyonso basala to sala ndeni to zwi bango 3 mois après to longoli bango to pemisi bango to koti ba misusu 3 mois après kaka nyo to sala kaka bango est-ce que zelo kwa mabe vraiment on attend pour la misala au bana biso lo bazwi misala bandeko so sala misala babote ebika te si mabote so bika so bon donc kitsa motema misala oyo ezo sila tant misala ko sila to koyeba o to benga ko rekaser nini ba ko rekaser bino na ba structure na bino pour que misala ekosani ekoba ko soki bobiki bilange bebaki c'est parce que ba ndeko ba benga maki okamba bino ba pesa bino tam information te na temps normal
mais ngala bande koyemba on dia koyebisa montre awa misala ekosalema bamama bapapa bandeko batikela biso mo espace mama okitisa motema misala osila bachantier baactivité na mai kocontinue ya mabe ezalaka o bayaka kobengana bino ngai nayaka kolanda bino kokotela bino ya mabe ezalaka ta bayaka kotia bino bapolisier ngai nayaka kobimisa wana nde eza ya mabe mais misala ya biso mo bana ndako namoni mabe moko place mo ezali olandi mama voilà message ya moya parce que bon to continuer boulot Voilà, donc on est aquí bongo mbela ya mokonzi ya commune Njili papier ngalema na déclaration mama uti kopesa ndenge bilanga bango ezindaki parce que moi eza te kozongisela bango mosolo alors yango bomoni bongo excellence auti bongo ko expliquer bango ndenge nini makambo ezo salamela donc en tout cas ça vraiment je continue ça je continue bozomona bino moko béton donc béton vraiment donc béton yango oyo eza pena ya kovanda mosala eza pena ya makasi mosala ezaki pena ya makasi botala bino moko lolenge nini bazolongolongola botala bino moko voilà awa sikoyo tozali komata nzela oyo toutaki mabongo na route ya Sekomak, donc la route de Sekomak, non loin d'un virage. Non loin d'un virage. Aujourd'hui, on a toujours dans la carte route. Dans la carte route. Aujourd'hui, c'est la première Njili. Allez, pour contrôler le caraba chantier, pour bander ça là, les donc voilà. Parce que tu vas suivre, tant que suivre les alliés. Mosala pe kindaka na lombango mais sika suivi eza te mosala pe kindaka bongo malembe omoni mokonzi ya kumba ya commune ya Njili boyi kovanda biro lelo alobi ifo atambola alandela bachantier oyo eza bongo na commune na ye voilà suivi avec qualité c'est votre chaîne ya biso podcast final balaminaka bandeko bakemba nkosabone petite cloche de notification j'aime la vidéo commentaire la vidéo eza vraiment malamu mingi Kinshasa ezozonga ndenge ezalaka vraiment parce que à l'époque babelge bandaki kopena Kinshasa bandaki kopena yango Kin Label lelo bele bakoma koloba kino Kin la poubelle alors yango woni bongo décision ya gouvernement congolais bazwaki bongo mokano nalobaki te Kinshasa ezonga na ndenge ezalaki vraiment babayaka bazoya na mboka na biso basanti vraiment que non Congo etongama mpena kitoko c'est une ville province ya Kinshasa parce que yango nde eza bongo capitale donc yango eza bongo capitale voilà terasi yango oyo ye amemi bongo likolo na route ya Sekomak ali kokwea bongo ntina rivière ya Njili esika wapi na route bongo kolakisa bino omoni mai ya Njili voilà bandeko baza bandako nzinga awa ezomona babilanga yango oyo omoni déclaration ya mama na outi kosala alobi ke ndenge babilanga na bango balongoli parceke mwa eza te bapesa bango mosolo oyo bazomona bandeko misusu bazobuka bango bazopesa bango mwa mosolo kende kosomba esika mosusu mais bilanga oki ndenge excellence na outi koloba eza ordre eza kaka mpona kobatela kobongisa mpe eza kaka mpona kobongisa na mpona kodétruire voilà awa sikoyo tozobima vers Macadam route Sekomak non loin na virage oyo ekaboli bongo quartier 8 et puis na quartier 9 mais naza précisément na quartier 8 voilà oni aza base chantier basala biso bongo terrassier bandeko basala mosala bango wana batikali ko bacontinue misala na bango donc voilà bino omoni okonzi wana matina motuka azomata cher ami téléspectateur
ya chaîne ya biso podcast. D'ailleurs bana bino kaka faut que s'abonner massivement na cloche na cloche de notification et comme ça moi ben mission comme le pena kitoko na ndenge elongo bani. Donc voilà, restez toujours branchés sur votre chaîne et on se retrouve juste après. Merci. Alors, retour à Bourgmesser. On va voir la zone de télé pour beaucoup makasi. La zone de télé pour beaucoup makasi. Nani mazomo na misala mana. Bachinois baye barabote biso balabala nyonso lelo tokomi eza bamapango ekweya bandako bato baolala baolala libanda mbula lere ye rabote biloko esa bango basala biso d'abord logoba na entrée omai ezouta na quartier ezokota biso na balabala eza mokema biso takona edebodaka ezokota basala biso dodan epi batia biso en sécurité puisque bango bakokende biso tokotikala awa alors baluka koaplani biso balabala batia biso bazosia biso bamabanga mike basalela biso bapoids lourd nde ezoleka awa bapoids lourd ezoleka bandako ezosala bafante alors quand même batia bachinois buso na bachinois batia biso en sécurité toleli epa na yo des problèmes na biso papa toleli epa na yo mama azolala libanda papa azolala libanda na ba mapango ebukani biso a mire ekwei epa mama kuna ndako ebukani ekula nambula tracteur na bonisa nisi mire sali eningani lemule ye wu ekei lele beti deuxième epa mama ebuki mire wana munene eke buki na ndako isusu ala libanda na ba sino boka ya tali obolo bayati oya nzuto mikabino fo babonsa bacha beto mais beto ko ya ko bamba conversation mais bazon na oyoga bisoté ça va il y a une question à faire si bien merci la monnaie que bien ça récompenser ça moko et ça pour na ko luka ko sécuriser pas ko épargner banda voilà nzela oyo ba polo rezoleka et que banda ko mingi ezo ala dommager puis ba secousse wana et puis la manière dont l'entreprise a travaillé et ça li ke ba mai ya mbula ezo déranger bino eza malamu mingi parce que na moni ke itinérance na lelo ezalaki vraiment na raison nango ya kosalema parce que depuis tant on a vandi dans la bureau na outi na quartier 5 na quartier 6 na kiti na collecteur na fulo à 9 wana na 8 na tali pending toujours kolongola ba poubelle wana et on a décidé que lelo na lekana awa pona komona réalité la lokwa na zui réalité na bino lelo eza lundi je pense mercredi na oya awa na ba chinois na kwa na ba chinois et longo na bino to sanisa maele to kala lolenge to sala na ba chinois pour que to batela sama bota pe ba famille za awa mais na yango lelo komo na kosenga pe na biso population bisalo ezo salema awa ezaka pour l'intérêt na biso je pense que njili o ezalaki il y a 2001 2002 jusqu'à 2020 2021 eza njili to bandite na 2023 kino lelo o ezali njili ya mopepe ya sika njili ya développement et njili ya ambition nyonso ezali ngolu o tozwi patata mokonzi ya mboka so botamboli na disimo machangu makambo eza na njili ezaka na njili tozali na maison communale ou l'équipe maison communale nyonso ya Kinshasa ya RDC
Landia. Donc modèle la maison communale na biso lesco bazolinga bakende ko député yango na ba commune au-delà la maison communale omoni balabala tozao benga Lwemba kata kuna yaki na kuta kia mukie et puis za ko beba bitu ke banda ko lekati mais le logo ndota la balabala Lwemba omoni maître croquet benga ba kwanga ezala lokola zamba ou tout ça maluko lelo voilà pour que total le commis sans et comme vraiment centre ya commerce ya makasi soko ziwana hôtel avenue de l'hôpital il y a hôpital ba chinois hôtel avenue du marché na quartier 5 au côté où ils mabaya wana nyoso contourner oye na quartier 6 avenue du marché il y a plein de projets alors na kosenga na biso population to accompagner yango lolenge ya misala ya boye tango esale maka les appels mo bisika msube bebaka na suite ba misala ezo salema yango na lobi na koya na ba chinois mercredi total na bango elongo lolenge to kosala pour épargner la famille et contacter na kati ya makama ezati lokola to bongisi ba msuba lela lokola donc eza njili mo meso sepela a pe fo batunyo so ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mponga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esensial tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika